na ye marque tabu na ye na yebisa yo po yo lobi conseil zonga tala muta pasi oyo nyangala kata moko bo mumbafu yo yaki na outi na Finlande il fallait transiter à Danemark pour que ne Bruxelles ozari même ndako olala muta yambi yo Scorpion, Lunda Scorpion de Danemark. Ne mutayambaki yo. On est dans un bon hôtel. Il fallait petit héritier n'a fallu pas foutre l'hôtel. Ce qui Lunda Scorpion de Danemark ayambaki yo te. On est là. On est dans l'aéroport. On est dans un hôtel yo. Oh, ça le lobby basi ya Scandinavie va foutre bien. Au moins ça gigolo. Vous allez gigolo. Vous allez gigolo, vous allez le mon côté. Mbala souka pe mbala yambo. So aux avions, zoka avion direct Finlande. Jour ça transit Finlande aucun Bruxelles awa muta ya bosu na Scandinavie na Danemark ozali grand no ozali wana même Lunda Scorpion muta yamba yo na mboka oyo yo na mboka na ngapi zo pesa yo na mboka futo hotel ono na kuna hotel Gigolo na yo nyangala kato bi musique zonga marque tabu. Gigolo na bino na France. Oyo no sa na France, na Belgique, na Allemagne. Bokimi oyo na Scandinavie. Obitango ozokolo ba na Scandinavie ba futa la biye. Yo mobali mobimba oluka musalo sa na Bruxelles. Ozokolo na ka basi kaka po ba lesa kayo. Imedi na bisu yo Papa n'a héritage na tigaki. Marque tabu. Papa n'a tiré héritage ni na Congo. A tiré héritage à Banat. Vous avez combien de parcelles dans le Congo? Bano a tiré sur 36 fils. Vous avez le roni. Nana wa yo pe marque tabu e bagayo. Nana wa yo ba na Congo. Nana yo ba na poto. Oye pe poto lobi na Tongo wat. Oye na poto lobi na Tongo. Na moni maseke leki ba monsieur Vasir toko chabino songo na muruti na bino toko chabino matuku na muruti na bino pona moni bokomi ko saka na batu engra moko boy ba ya mina Danemark na ba te bino biso ba congolais surtout bino basi Scandinavie naza ko ibisa bino Soka moni mobali azalite lukata mundele tole ba ko ko sanga bambongo na bino bana na bino yo soki mwasi ya marque tabu ozali kuna na Finlande yo kanga na bokebi c'est un type aventurier abimaka na basi ebele po azali gigolo balesa ye ba pese ba mbongo ba futi ba transport pe ozo kota monga mwana soki ya tabule biye ozo kota mona weza ya ngwanzu biye mayu ya nyangala kata papa na saki nini papa na saki gouverner de la ville de Kisasante a travaillé yena nana Robert Watt eloko ni asalaki kuna Kongo wana eloko ni ya tomaki eloko ni ya salaki ya kokota ka bana sombote ya ko bebino bal boza maladi wana c'est bien les ba laisser les poisons so yo be manque temps ba le so poison ba laisser yango ozo ko tambula kuto passeport ko to za passeport égalité on ko tambula kana carte d'identité ID carte d'identité on lui m'a d'avion va pas sur la kokena kawat ba refusa ki yo tiga ma ye baby au train au na train
na carte d'identité na yo moto mpona na poto li passeport kozwa yango baza koboya li biso kopesa passeport na ambassade ya Belgique lelo yo oloboko lo soutenir musique tala mbafo oyo bobiese bino oyebi Congo so oyebi Congo ndenge ezalaki papa na yo asali haute trahison na banyangala kata ya bano babimi na balabala batondaki wana bakopani kitunga bamama na bino baedikaki bino te bozali basenzi bana balabala soki boyi bana badikaki bino toza kobunda bituko lelo po Kongo tosukola yango lobi na tongo po bozwa misala bavoyou bavagabond na bamama na bino bavoyou na bapapa na bino bamama na bino bazoba ingeta